Allô, c'est la famille, j'espère que vous allez bien car chez nous tout va bien avec Jésus-Christ. C'est la votre mère de jumeaux Actu Télévision. Toye les sous-soupo et tenzamba salibisongolo, topesi et merci, pe topesi merci, yonde cause les bako malamu, ya kolanda bongo, chaîne oyo mère de jumeaux Actu Télévision. Tika et tenzamba yalola apambola yo. Bande kondu to mesanga koloba na kati sa communauté ozanga ton. Mais makamba koloba yango penza ezanga kate bande kotoye lisusu po makamba koloba penza eza penza bande kolangai toye koloba bongo makamba mama na biso mama Angèle mama Kabundu Walesa mwasi ya pasteur na biso Kabundu Walesa aza mama moko que j'aime beaucoup hein? Moi personnellement na linga mama mingi na découvrir karaté na découvrir tango. Quand on a découvert moi ça pasteur en tout cas pasteur Walesa on a découvert moi c'était ni bando bina na église ni ba bina na église ni na ko découvrir maman Abisso Angèle. Moi je croyais que azaki moi moko ya mukolo et tout mais na ko ane on a ko mona kaka na moi qui ont kalaté a été ko fêter 50e anniversaire na e puis après ça témoigne sur sa vie en tout cas sepeli sanga maman na sepeli sanga ndeko wana na sepela na e ko tala ka muto boye a sepeli sanga to muso za na vie hein au ça ne fort to monier ka monte me sepeli ni maman Angèle wana asepeli sakanga tu ko mona bongo makambo sala ki na culte na bango ya dimanche autour leka maman Angèle ndenge akomai ko panza mbongo akaboli mbongo na kati église lokole loko mususu akabi ba $100 apesi ba $100 akabi penza mbongo na ndenga mokete bandeko langa na otike ya bino bandeko botala mwa moke nini o elike na kati église nini o mama Kabundu Walesa mama Angèle asalaki na kati église na bango et to komeka un peu ko sola ko partager moke na pe aussi na komeka ko pesa mo avi nanga mutu moso akoya na bike communauté na biso mesana ka pona nini mtasali kamuna ye po ani kabolo to parce que maman Angèle asali yango en public donc tout peut ko pesa ba vie na biso en public parce que asali yango en public so maman Angèle benga bato na kuzo pesi bango to ko mo na biso te to bite que maman Angèle pe o asali ermabe mais to ko pesa ba pion na biso par rapport ya ndenge makambo elikeli to ko tala to ko pesa to ko analyser to ko pesa pe point de vue na biso par rapport makambo ndenge elikeli to landa maman Angèle ngana za mutu munene nzamba Walesa ngana za multi-milliardaire nakosala makambo minene nakosala liboma kati na Yesu nakokaba ti mukolo nanga ya suka ngana kelami pona kosalela yo Jésus Christ nakelami pona kosunga batu na yo Quelle la joie. Dans ma vie. Après ça, c'est comme si colère. Maman a déjà l'habitude de donner, mais aujourd'hui, elle donne avec colère.
To moni bon ndeko na biso o to mona ke mingi na TikTok batu musu baba ke azaka bongo ndeko mama azaka bongo leka mama Angèle na ebité soke za solo to za lokuta azui epakola mi $1000 siko na ota mama Angèle ko kaba mama Angèle essaye ka ba caméra fezala de nature ta papa wale to mona ngo toujours soko sala mutu cadeau il faut ka ba caméra. Est-ce que basala on peut en dehors à caméra tout basala on kaso caméra ezali niti o ezali kambo ya famille a pesa soki ndeko na soki leki na ye soki frère na bango Christ ali ko pesa imbongo aza pesa epakola $1000. Est-ce que faut ça on ka na sia caméra akoyi ko sala on te en dehors à caméra donc au kaba maman na biso Angèle o nzamba le biki osabo milliardaire et c'est ça faut Kokabango ezalaka sous les projecteurs kokaba kuku ezalaka te kokaba ko bata misate parce que oh maman za ko sala pour que batu ba mona bete maboko to a sala ngo pour la gloire en Nzambe a lukande ye honneur ezonga pa na ye moko et honneur ezonga pa na couple na ye honneur ezonga pa na ndako na ye to honneur ezonga pa Nzambe. Pour oh maman za ko sala na musre batu boye batu baraka en tout cas maman aza motea malamo mama penza na ba pasio na ba pambola maman ceci maman c'est là gloire et comme ozone pas maman Angèle au lieu batu ba mona Nzambe mais de moi oh maman Angèle ko pesa na ba projecteur ils ma bêtise ça peut arriver au côté na occasionnellement et salami batu ba moni. Mais modèle yo maman na biso memeli yango to modèle pe mobali pas memeli yango en tout cas bandeko ça nous pousse à réfléchir profondément et à part ça maman nangai bandeko nanga bozo nanga na osenga na bien d'abord beau aimer vidéo beau partager beau commenter ba vie na bino parce que les cambo et bimio mokili donc ce qui nga pété ko pesa vie na parce que on a ko pesa ngana ko analyser pe na pesa vie na yo pour ça la vie na ko pesa on peut ko tsana ba commentaire et ezalaka bien maman na biso Angèle a pesi ba individu a pesi ka quelques personnes a pesi ka bato église na bango siko li pamboli ya maman Angèle o nzamba le bika comme un milliardaire ezaka pona bato église na bango bato ba nzinga o ba li bande église na bango ba bénéficier ya lipamboli wana te to pour chose ali pamboli maman Angèle il faut que un membre église na bango to réfléchir nan il faut que un membre église na bango pour zo lipamboli na ye to ndigeni et puis bande ko nanga to komaka c'est vrai mboka na biso na pasi mais tout le monde a facilité mon boye so mutele comme ça dans bongo to lui ah ye penza maman sociale akabaka asalaka boye ba pesi mbongo lelo $100 na Congo na bande kolanga oui et akabe mbongo ebele mais aussi ça passe ya mutu moko te na Congo wana mais nzokande ba mindele ba comprendre lokoyo ce qui na pesi yo lipa yango chinois lobang apprends-moi à pêcher mais ko pesa ngate mbisi mundele pa ebili kamboyo yo mundila suka kata pesa yo moko mais azoko bongisa ba institution pour que bato bebe ba bénéficier na yango maman na biso Angèle avec la vision qu'elle a comme un milliardaire au lieu pesa ka mutu na mutu $100 parce que mutu ko lieu $100 na lobe kei et sili mais ce qui a dit que na mbongo ne ki milliardaire wana soka zwi mbongo wana asali biloko ko produire pour toute une communauté eza esengo mingi eza kitoko mingi parce que la mboka na toli ko manquer biloko bela ta mboka na biso toli ko manquer biloko bela ta mboka na biso yé le quoi dans la vision yé ko nzamba yebisa ya kuma milliardaire olika a limiter la ko pesa mutu na mutu mais asala biloko o yeko sa que toute la communauté est bénéficier nango to mona ka ba mindele au monde a sali bongo fondation moko sur ba cancer pour ebike et profiter kana yete mais pour que aider ba te belé muto sali lo mo be songolo pakala pour na ko deka yete ta muso du abo meta muso lo se bana meta muso ta muto abota na yete mais associer pour la protection bana pour na ko ça ndeli ba sa malam eza bloqué belé na mboka na biso OK so c'est
expertise bien OK yé le quoi à la vision quoi qu'est-ce milliardaire avec ça la biloko ko produire et ko créer ba emploi avec ça la entreprise pour de bien à quoi milliardaire ne ba mbongo ba $100 $100 sous la possibilité de payer ça mutumoko $1000 na mokolo moko o pesi mutumoko o pesi musu 500 o pesi donc maman na biso tondimake a vous avez milliardaire tondima yango ta siko na mbongo ebele bongo olu pesa ka ba individu pour aller te créer un emploi, créer un emploi pour le bien-être, il y a communauté là. L'église d'abord, tout le monde dans l'église d'abord. Dans l'église, combien de personnes basées sur chômeurs? Oh maman, ça va créer un emploi pour que bateau église dans mon bas sur la misala. Pour aller te maman, ça va créer tonga, école. Mais l'école voilà, à cause de bateau tout la misala, il y aura des professeurs et tout, à quoi employer bango. Biloko zi belé OK maman ça ko ça na mbongo na ye o azanango pour que et bénéficier na communauté mobimba ako créer belé le to monyo maman na biso Olive Lembe Kabila a aussi ko créer école na Kasai a créer école na Kasai bandeko nangai to kiango bandeko to moni bo maman Angèle na biso maman Angèle Kabundu Alessa ou azali kotatola ke nzambe na ye ali kotatola nzambe na ye ke azabongo akoko abongo milliardaire ye akosala bongo folie kati na Yesu akokabila bato ba mbongo parce que azana kondima ke ye azabongo milliardaire bandeko na vie faut bien kotatola c'est bien parce que Bible za koloba la vie et la mort sont au pouvoir de la langue mutu faut bien kotatola sur ta vie cause ya ka te prophétie mutu ko peso prophétie mais yo moko faut déjà la parole moko positive sur ta vie maman na biso ali kotatola oyeye akozala ali kotatola o yazali abi abongo milliardaire milliardaire donc maman biso azomona pena musika donc pe aza kondima lokola aza kondima ke azabongo milliardaire yango abike mbongo na ye akokabola ngona bato aosala bongo folie kati na Yesu akopesa bato parce que azondima ke lokola azopesa bato nzambe akokisa maloba na ye o aza koloba ke akoma bongo milliardaire nanda maman biso Angèle ni nazo maman Angèle Kabundu Alessa maman biso il y a pas longtemps asaki télé-réalité moko nanda kuna ye azolamba okati batungulu obongsa bote église abiki aolamba ye moko alambela ka mobali na ye etango azolamba apesa ke un peu témoignage à vie na ye nde balingana na mobali na ye abala mwana mokie abi mwana ye liboso o papa mapasa honorable o ayembaka pe abi mwana ye wana na ye bana différence ka ya 15 ans. Donc maman a biso Angèle toko baki abalaka na ba 14 ans na ndambo aboti na ba 15 ans na ndambo aboti mwana liboso abi atangi na ndaka mobali na ye et apesa témoignage mo alobaki te bani mobali ne sika wa ba osambila na Bethel bato ko balana ndako zaki bien ndako zaki kitoko bakenda ki église to baki église ba osambila mobali ayoki ke nzamba sengi apesa biloko na ndako abitalaka baki jeune marié mobala bonsi ndako bien ndako na ba condition pour que abali mwasi na ye mais nzamba ebisi ye ki apesa biloko ne nyonso pe asola na pasteur na bango place ni na ibite est-ce que na Kinshasa toto ailleurs wani na ibite so ki na Kinshasa to zaki na mboko parce que pasteur Kabundu Alessa ute na Kasai so ki mokani bolimbisi na zo babite mais moi je pas préciser qui était place wana nde nani tant pasteur Kabundu Alessa waki wa que sera pasteur na bango baki na ta veiller des prières après bazui camion eki ko sokola ndako nyonso biloko so ndako bazui tanga zonga ki kokuta bongo ndako vide ye kanisa ke bayibi bango ali mbala ko expliquer oyo na ibisi bino abi mbala moka tondi sama kine sengo bakumisa ki nzambe na ye a comprendre que lokola nzambe mutasengi bango nzamba kozongisa bango encore au-delà donc abi ko kaba pona yezaka eloko mo ya sengo tanga zo kaba
Et maman Angèle soit que ba ke yenga za maman ko za bongo za entrepreneur abinenga za a teka matungulu a teka ba vivre frais a teka donc a femme d'affaires nde ayebi eloko babi mbongo ko luka mbongo ayebi yango tant au monde attend so peut critiquer ke mabonza et tout ça maman Angèle ba ke ye ayebi ko luka mbongo aza atele makaibi aza moi c'est makasi a luka mbongo na mbongo na ye nde azana o azana ngo yango pe loko azana confiance en Nzambe na ye bazana limite pour ko pesa bato ce qui se dans les besoins bande ko nyo surtout o maman Angèle lobi plutôt asalaki ezaki to ko makasi bande ko langa. Mais elle a partagé loko. Maman a biso tangaza kotatola na ebité. Bien que la foi fait de ce qu'on entend fait de la parole de Dieu. Tu ebité, est-ce que maman Angèle tangaza kotatola wana? Eza o nzamba lobaki na ye to yeza rondimaka par rapport il y a oyazo mo à liboso. Moi to ebité. Mais maman a tatoli. Et maman biso azabon femme d'affaires. Muntu aluka mbongo bandikolanga tango luka mbongo na yo tango aoke ngolamuka ko tekaka biso to mama na biso tangila biso et ya pour nos bénéfices donc pona okaba bénéfice na yo mais okaba n'importe comment de peur que okota dans ta capitale na yo maman na biso Angèle azokaba to monine mama akabi mbongo na ndenga mukiti. Si ko kaba mbonga modèle wana mama ke na église na bango abandi ko pesa bato $100 to ebi ke na Congo na biso mboka eza pasi makambo za difficile mbongo eza pasi mama na biso kabi ba $100 aza ko panza mbongo aza ko kaba mbongo modèle wana kati église na bango sûrement akabela et tout le monde mais bato bazo ki kabi ba mbongo bazali ba image elakisi monde bato bazui ba mbongo. Siko na ebité maman na biso Angèle parce que Bible doit penser que au pes na gauche droite monate droite et yebate et il est important que maman na biso asala eloko oyo na kati église pour écrire totalement bien ba image na écrire qui désordre na kati église bato bakomi koya ko senga maman mbongo pesa mbongo to ebité aki era offrande et qui era louange et qui moment nini oke maman Angèle azoki idée ya bana ko panza ka mbongo na église modèle wana et ça qui désordre était est-ce que ça qui ainsi dit l'Éternel to nengeni nango. Parce que bleu mususu boy pet kota la misto biso ba imettre le komona et créer qui désordre pour te bi passer aux mboka parce que maman Angèle a pesi moko to mi balita mususu o kuna suka zwite suko o kuna suka na zwite suko alobani nzamba monite to maman lingi to maman a sali injustice na kota la façon ko pesa maman Angèle aussi et qui façon mona na misu to ko mona ke non ezaki malamu. Attention à une idée à kopesa a meme na modèle a meme la ki ngona te so ce ko ki mutu mususu a parier l'église na bango na azoki aussi idée na kopesa mbongo ba nga bien en désordre mais le coup les a moi c'est numéro 1 et comme il a encore ordre malgré et créer des ordres mais et commis ordre pour aller les églises na bango bilo mususu bandeko to pesa ka batu occasion te ba critique rabiso ba lobela rabiso mabe batu ba kanisa rabiso mabe pour oh maman sali et créer d'abord des ordres et créer des ordres makasi pe ko pesa ngo modèle ko pesa là le quoi ça na posa ko pesa pour que état égalité et bon qu'à pesa toute l'église si libanda parce que maman ça qu'on dit magasin milliardaire donc beaucoup de que église kabundu alesa et église munene donc bato mususu mukwana ta mususu bazwa kité mais boki maman a pesa toute l'église ti na libanda bazwa parce que asa maman na bango parce que azo croire na malobane parce que aso ki na ainsi dit l'éternel ce que ça ta ainsi dit l'éternel mais azo croire qu'il a encore un bon milliardaire et bon qui a panzango pas tout le monde mais maman pesca nombre bon limité na ebi ke biso to message ko toujours ko ba ke bongo Yesu Masia asa pi ba miracle asa ça pas tout le monde asa pas tout le monde te ebi ke biso ba congolais ko to message na ba sentiment to message to ko ba argument ne wa pa ko loba mais ko tala bo maman créer des ordres et maman créer des ordres oui ye abika kimi po Yesu Masia abete tout le temps que ngana za mobiki si abeta ngote oya kuta na nzira na
azwa lipamboli akuta na nzane abikisama akuta na nzane amona aussi makambo na ye mais maman na biso catholique qui est un milliardaire le coup d'un milliardaire et ben qui tout le membre et église na bango ba bénéficier aussi na $100 wana malheureusement ils acquis limité ama biso à ceux qui étaient aka kopanza aka kokaba total lisusu nenga za kopanza mbongo. Omoni façon ya kosalela oyo façon ya kopesela oyo ekopousse bato bakoma komituna mbongo wana yaka mbongo ba commerce mama na biso asalaka mbongo wana mama na biso azwi yango wapi bato bakomituna ata soki kaka mpona mbongo o mama asalaka ntango moto asalaka mpo azwa bénéfice mais soki ozokaba donc mama na biso na mbongo ngo bénéfice ya biloko oyo asala ngo azwaka bénéfice ya combien mpo akaba nyonso to akokaba o aza kokaba wana ana bénéfice ya combien na ba commerce na ye na ba faire na ye asalaka biloko mosusu na vie il faut qu'on éviter cause la pierre d'achoppement pour les autres il faut éviter même nzamba azo tout ça la tension tout ça la pierre d'achoppement pour les autres te oyo maman na biso azali ko sala akomi libaku pona bato ebele ekotinda bato ba pousser makanisi musike ebele bato ba mituna mbongo euti wapi mbongo eza ya normal kaka mbongo nzamba pesi to mbongo euti ba mikili muso mabe ba monde muso mabe eko pousser bato ba kini musika to musu intention eza nango malamu mais façon ko sela makambo eko pousser ba kanisa musika nzoka nde bi epekisi biso tozali baku pona baningati mina o mama na biso asali akobetisa bato ebeli baku na kati ya communauté esali penza kitoko mingi te epesi penza bien mingi te yango mbala nsima mama na biso revoir lolenga kosala makambo po o pelo sali obetisi bato ebeli baku obetisi bato ebeli baku po mbongo ya mutoki na mama tozala nzambe tango zopesa il faut réfléchir mbongo mutoki na toboite bibi epekisi biso toza bongo babombi annexete oui to épargner annexete bibi lo yango toboite mais modèle ya kopesa o mama na ngai ata Bill Gates tango zopesa et mon père réfléchissaka pour un moment o mama komili bakuma kasi pona bato ebeli na kati ya communauté nzoka nde Yesu alingi boite suka keda kana kasai de pas ça la rappel tam soki écouter la comédien apesi comédien moko mbongo sala bozo mais oya keila kasai atongi école donc bana mboka na bako bénéficier l'école au moment liva tongi bako bénéficier nango et ko créer ba emploi parce que à cause ba ko sala wana bazui misala bana batangi et sungi tout c'est limité à quatre na kopesa pe bato ma bête mais ça les locaux éthique la pour que sunga bato belé maman na biso ta bibi aza milliardaire na tsoki akomi yango déjà to akoma yango milliardaire to akoma yango to akomi yango déjà pour ceux qui ta akoma yango ceux qui ozoka mbongo na epuka kabela bato lobi na akoma pauvre parce que nzamba a bidoté a madovate o ko pesi mbongo après ce qui un mois et ko sanzelo mbongo mususu nzamba pas un modèle wana te nzamba te que kaka yo moko la volonté na yo o ko kabi o ko réfléchir te bien sûr que maman zabi ke akoma mbongo liboma kat na Yesu ah c'est bien ça foi na ye liboma kat na Yesu mais lobi soko zangi tu bani ke Yesu na pesi ote mamu to sale loko o eko créer o ke eko aider batebele to munu ba mère Teresa ba sala bongo atiki mboka ne akela mboka mususu pona avoida ba felina asungi batu asalina batu po ani na communauté na biso ton esprit ya collectivité te ton esprit ya communauté ezarate to daga ba aide moko individuel to boti c'est loko to koli c'est loko bande kolanga qui ko sunga ka toute une communauté pour maman la biso Angèle nenga kabeli bo ça et ko leka to bosanye mais ce ka septembre sous entreprise moko boy a créer bande ko tikali pour la libela donc anola kisaka nzambe pe anola kisaka to tikali même la histoire ti ba ko connaît ba ko moi tam sous entreprise voilà mais il aura ko sala ko pesa ka mutu na mutu boye et apena malamu mingiti et modèle ko pesa ka ba caméra boye pe et sunga penza mingiti
Tout le cas un peu manière nous soit conseil la makambo. En mal biso créer qui désordre dans cette église. Yo makambo Paul abaye ke basi ba vona kimia na église yango yo. Makambo Paul penda silika abaye ke basi terre ba vanda kimia yango yo. Maman biso a créé désordre dans l'église. Mais ce que zaki mundimi moko a créé yango oh ba service à protocole balingi ba avec le vandi ça y est ba bimi ça y est bon tamso aza possédé aza voté aza boy pour ça mutu mususu. Mais le col aza maman pasteur moi c'est un numéro 1 à créer des désordres et comme non plus normal. Des autres mots organisés, des autres mots comme accepter, tolérer parce que à moi c'est un pasteur. Maman a biso ndé ni bandili. Na sepela na maman. Na sepela na linga kaye ni kana mona ka sepeli sanga. Mais maman a biso na bato ba nzinga. Na bike bozana ba conseiller. Bozana bato ba za kana bino nzinga. Maman na mboka na biso kongwana il y a des services. Ok, vous avez mbongo na yo. Ok, ba peso ba idée. Nous ko ça. Na vision za nango ndenge nzamba commission milliardaire. Il y a des entreprises où il y a cette expertise. Ba wani ba yuko sunga yo comment ko investir na mbongo na wana. O pesi mbongo malamu mama gloire à Dieu. Mais mbongo etikali ona parce que le cause milliardaire, il y a encore mbongo monsieur etikali. Na mbongo na etikali maman Angèle, maman Kanisa Luka batu, ba peso ba idée pour que au créer ba source à production, au créer biloko ko pesa mbongo na communauté, ou ko pesa misala, ou ko créer penzambe na lola mama, a pa mbolo pe kaka. Lo lengo pesi mutu na mutu $100. So il faut créer le comme télémission comme entreprise. Nzamba ko bénir yo pe ka mama, a ko bénir yo. Pour modèle la boy, bilora boy kana Congo. Pour mboka musu mrambo ko leka jamais. Que muta ya église ata uta muna yango abana ko pesa ko kabambongo boya pesa boy même l'état e ko landela yi mais biso na ngo normal le quoi asu mosa mosala nzambe oh et normal azana mbongo oh et normal kongola comme ça nyoso tout normal telo mususu na kibo moto boy zo ma anormal mais le quoi ça va sous la carte église et comme ka normal mais nzoka ndé eza anormal. Tout le qui mboka na biso tout changer aussi ma mentalité. Tout changer notre façon de faire les choses. Ba spectacle la modèle au maman na kota la boye. Est-ce que et puis bien nzambe le kumu. Est-ce que vraiment ti maman na biso vendre tel que et pesi nzambe oui, au pesi bateau. Est-ce que cette manière de donner, cette manière de faire et pesi nzambe le kumu. Ce qui nzambe abi que pesi le kumu gloire au Seigneur. Mais et que vous êtes béné ma bakou. Pe béné tam soit zonga et puis l'église na mandaku na bango mkolowana avec souci, avec regret parce que vous $100 wanate. Ce que le modèle wana au sungite. Muto une église au lieu zonga na sengo. Ba o bazoki ba $100 bazonga na sengo. Mais ba o suko bazoki angote. Bazonga na mawa. Yesu Masia azaki namba potre na ye baki bongo esika bona esobe atali ki bato balanda ki bango baza ya kolemba aibo pesa bango ya kolia lipa bimi soki na mbisi abondeli yango babike plus de 5000 hommes balia ki bongo biloko wana donc tout le monde alia ki na basita côté basi na bana donc on soit zaki na Yesu Masia mukolo wana alia ka lipa wana alia ka mbisi wana mais malheureusement l'église ka bonvoile ça bazusu ba yaki l'église mukolo bazoki $100 te oliba musuba zonga na sengo musuba zonga na mawa parce que maman pasteur a payé tout le monde te malgré que maman pasteur a une vision to a comme déjà milliardaire donc maman ozaki aussi libaku pour les autres ces jours-là nzokande but nzambe était pour ozali baku pour les autres mais ozala une bénédiction ya maman na biso revoir un peu l'olenge ya kosela makambo boza la libéralité gloire au Seigneur pour revoir un peu le lenge ya kopesi ya nabino pour revoir tebi ki nzambe alo ozanga te opambola bino ezaki ya bino mère de jumeaux Actu Télévision so qui est sumasi ya zonite to ya lisusu bandeko ndewi ka mama Gerda tozongisa Yesu na motema Yesu nda atombama likona nyonso tokita me Yesu nda mata wande toza penza beni. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.